Jaël Chaud attaquait directement les Kramopao. Azo continue même, hein? Ça c'est grave. Naïbi stratégie n'unité, la chanteuse de la musique facile Alingi, Kosala. Ton message nin, azo me melabiso, la situation a boye. Bandeko, Zoto, malilité, toilette, moulungue, tout ça a bon temps. Mais entre Jaël, na les Kramopao, habité sur bazan a bon temps. Et, oh non, non, et non. Est-ce que tu es vierge? On peut tomber sur l'homme comme ça. Vraiment, tes questions là. J'ai une fille. Non, je ne peux pas dire que je suis vierge. Je suis vierge. Ah, parce que moi je suis bélier. Et toi, t'es quoi? T'es pas vierge? Non, non. Mais t'es quoi alors? Ah, tu m'as piégé. Je suis tombée dedans et c'est maintenant que j'ai compris au fait. Tu demandais mon signe zodiaque. Mbote, ba papa, ba maman, bandeko. Mbote, barando, na barandonnette. Mbote, batoyo, balingaka rando, na ba oyo, balingaka rando te. Mbote, ba jeune garçon, na ba jeune fille. Mbote, bana mike, na ba bébé. Mbote, ba Sainte Honorée, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bato wana poto bana mafuta bien te bigogo noir. Bato wana poto misap bazo sa ba vidéo to yebaki ke vidéo wana ezake papa sali cadeau na mona ne moi si. Mais Lydie Stone ye moko biso te ezate ke yari fa sa ki voice mobe lokola ya fali asala ki voice te Lydie Stone abimisa na prix monta papa pesa ye prix ya voiture na mbongo ye moko bakisa. Omoni nzambe nda balola makambo. Omoni nzambe nda zonsa mendoke pa na bino muto aza motema mabe na yo te. So yo mo sele motema mabe même après 10 ans tu vas payer ça avant de mourir. Pourquoi il faut détruire mariage à moninga ko kwesa moninga pour obando sa voix sur pour balo baba confirmer pour nana ko motema pasa ka bwana fili na fali. Pourquoi déstabiliser foyer ya mutu entre temps yo posa na frère omoni nzambe na zaka juste lelo ali na kofi ba boyana kofi aza chanteuse na comme c'est mère à palais et puis sa propre fille a commencé à guerre na papa na ye bon sotono sa kofi to yeba ngwe pa ya Lydie Stone bisa to yebi ke kofi sala Lydie Stone cadeau à voiture mais Lydie Stone a bimisa na prix papa na pes monta papa na pesa ye mo ka baksa larne pour son Mercedes wana no abasi abo fan na pe bono bakombo na tanga sala verambo o ti na prince bakalinga no toucher bakalite nga no ya pa na yo to yebani viens se respecter na côté la fali pour motema mabe osela ki ya rifine bo soutenir ki makambo affaire te eli bilonga ya rifine lelo kofi olo midena mama rufa botindi prince bakali aya koloba ke kon stade awera eleki ya kofi eleki ya wera lelo bokomo wanga na fere ka siko stade eli bilonga ya rifine poster stade affaire kofi poster stade affaire ya rifine oko poster fere ya mo bozalaka derrière makama buzoba kofi est-ce que na age no ya rifine ko benga mascotte na age no makama musique yo ko makamba fali yo ya rifine na chaka ona kitchino parce que yo mo mikocha na buzoba okena ko loba ke moi si a fali azana zemi ya fali et aujourd'hui yemo ko niki na le news des stars à sala voice a lobi ke nazana bana mi bale place na loba ke ya rifine o motema mabe ya ona sema kwa ke ya rifine fali ko lobisa bino te parce que voice no sala ke ona kuzu mais bima na boisa ata fali ngaza kizengi ti ya rifine comme na audace sala voice bon o confirmer que Niki na zemi ozaki convaincu et puis ozaki dirigé par ton frère Koffi Olomide bobeta fali 12 siko lelo nde Niki abima ka za na zemi te ya rifine yo mo sala kondeni
Bolinga ko baby sa foyer ya fali. Bolinga ki fali azana se. Bolekele boluke na musique bozuete. Boluke na nyoso bozuete boke na foyer. Ya Rufine. Voice oyo sala o confirmer que te. Asana zemi ya solo ngamona mona ki ya Rufine yona tuna ki o sala selfie na mwasi ya fali, ex mwasi ya fali na bébé na bango. Bozu wapi? Bigogo mwindu. Bata bakusha bafate bata koma tama bumi minene. Sentir makasi kindumba kako bina papa ma bakindumba mo beba ozo abona poto. Bina mo sanga na poto ke poto anemo ba betcho mai na 50 noko. Bana ba jo fix te bino. Bina ba basi bino. Makasi ba bigogo noir tout ça là. Ok bangana na kine no dégager Kinshasa. Oh Kinshasa my country. What the fucking nonsense ko felo midi. Don't play with me. I'm not your wife. Okay? Don't play with me. You're not my boss, man. What the fucking nonsense? Fuck you guys, man. Nakamara na bino puss. Nakamara na bino te. Nakamara na bino te. Eh, baka ko niquer ma mère na bino kuna. Vous voulez me baiser aux fesses? Vous voulez me baiser au nez? Nakamara bino mwana nzala pona lenga bino you motherfucker man nakamara bino shit nakamara bino bato fuck you guys fuck you motherfucker man nakamara bino te allez baiser vos sœurs là-bas allez baiser vos mamans là-bas pas avec moi ok je peux perdre de vous là. Vous n'êtes rien du tout. Et vous avez rien du tout. Voilà nini bino. Voilà DG na kini. Voilà star na kini. Baki comme nous parce que Michael Jackson. Bon banga fallait esiko. Fallait esiko. Ta bato ba teta ta la bino bo sanga ba ta poto kuna. Bo sa bato ba maquillage makasonje ba dessin animé. Ba film ba ko ta maquillage on dit kindoki ba ta ba couche ba fond de tête. Bon non ça vidéo sans poudre, ça fond de tête. Sans poudre. Ça fond de tête. Nako nickel makase comme une rouge. Pour choko eleki. Choko deuxième qualité. World. Pas fouta solo. O bino bigogo ebeta te. Bigogo mwindu misapi mabi boko mo chamanzaka na pasi. Mo bo sala la poto pasi eh. O chamanzaka na boy. Awa. Ok ka ara beauté chinoise 20. So lembi beauté chinoise ok ah parce que bano mo chamanzaka pat 10. So pour ça pression ju bana kingongo double. Bo zu wapi. Gély Shaw, la chanteuse de la musique facile. La reine, entre-temps, Yemoko a se programmé à Zali Wario, ou bien Royeuse, le colère Monamos. Si Koyo Tang a programmé, Azolo Bapé bien pour la Fali, le King. Wana kutabanda kiango avant. Alobaki fa djembelande na sima fali. Poso ake Côte d'Ivoire pe ego simba. C'est bien. Gély Shaw yemongo pa loba. Le King fali alingaka te muta fingele bato. La reine de la musique facile a frappé fort. Mais beat nango nini. Eloko ni esali bongo. Pour entre les grammes pao na Gély Shaw. En tout cas, Gély Shaw makamba loba na biso. O le gramo pao asala pona ye na ndenge azwaka le gramo pao donc akoko balukila le gramo pao boye te surtout à défendre musicien mosusu attaquer siko le gramo pao c'est incroyable comme on nango.
nazomona me mpo na kokroire. C'est dire baninga. Po j'ai li show. Soka takine le gramo paote. Makabo ke na oga bien no. Na éviter. Soka zolo ba bien ya le king. Bien le gramo pao. Makabo ke ne bien no. Mais si koyo j'ai li show. Akomi na raiva moko. Akomi na kanda moko. Ya kosakana te. Yango nazotuna. Et comme affaire personnelle, tozakaka na monde ya musique. Non. Bandeko. Likambo nini ezoleka vraiment. Po j'ai li show. Modèle azotake les grands mopao. Pe modèle amatisi dose. Akotiti na mamariva. Or que les grands mopao po yamba gel. Tanga utaka Afrique du Sud. Ezalaka à travers mamariva. Mamariva abenga les grands mopao alobi. Ezana def danseuse no moko boye. Azako défendre yo. Mais kokamwa siko gel. Stratégie ni ezawana. Azana kanda po makambo yo le king azo vivre tondenge. Po le king wana to voile ba face te bandeko. Makambo azo vivre ezala. Ya ba comparaison. Ya be stade de martyr. Ya comparaison. Ya yena fere. Na bato ebele baza contre ye. Eza basé na musique kaka te. Eza pe basé na histoire ya Niki Menga. Na bana Niki Menga. Yango mutu ezo nuire image ezo lobisa bato. Ba la contre le king. Ba kumisa fere. Siko Jaël aza royaux a fâché. Donc d'après ye ezaka Niki Menga te mais zana le grand mopao. Tokoloba bongo. Eza makambo moko sérieuse. Po j'ai li show azotake Niki. Pona a comprendre les situations où le king azana. Mbala moko tango azotake le grand mopao. Na mamariva. Azokotsa basandra kazadi. Azo basé peka na histoire wana. Ya Niki Menga. Mais sikoyo. J'ai les osalango etangi ki. Po j'ai li show. Azali muto teke. Tokoche neti batu nyoso. Po bakokolo bamabe. Po nale ramo pao do. J'ai li show za kamoko exceptionnel. Yemo kaloba. Po azui temps. Ya koloba bien po nale ramo pao. A kotatina mon fléri. Alobi tango a telemaka na nzela. So le grand mopao so leka na voiture a telemaka. Abengi Jaël. Apakoli pe quelque chose. Donc makambo le grand mopao asala pona ye. Ata komi royaux. Selonga Papa Robo. Ataza la reine de la musique facile. Selonga Papa Robo. Te.
Il fallait pas. Selon Gaïa, il fallait pas. Les bandits déjà abandonnent les grammes pas. Mais ça qui pète. C'est quoi il fallait soukawana? Na ebite so balobaki na ina mamariva to balobaki te. Mais so balobaki na alingo freiner ka selonga. Po yeba nango no soki zela lobi mabe ate muke na le grammes pao mamariva kolobadai Sandra Kaza da kolobadai on yebani ata na téléphone tout na message tout à travers le monde même une émission dans les réseaux sociaux. Mais yé aninga o maîtriser. Mais j'ai le ma petite dose. On dirait à comment utiliser ce qu'on fasse mon sous. Ou ya bombe la biso à vivre dans le quartier latin. On sait jamais. Pour j'ai le chaud à chauffer pinza. À côté si na bana poto. Côté kuna na ebi côté soli kamni les gars. Mais j'ai le chaud. Aza pinza ya kosilika. Bandeko. Azamba l'amour, la chanteuse, la reine de la musique facile. C'est maintenant que nous avons le baboy. Fozana matadi, avec un conseil. Yaza chanteuse à comboté. Aza le kola kisi njorate. Musique betaga na lupangu na bango. Pena bakiti. Na bamanzanza. Mais j'ai fait bêta na ba instrument. Arobeta na matadi. Est-ce que j'ai le choix qui est trop loin? Ponga papa robot. Ce qui m'a tout à salakiango. Nangana loba akene trop loin. Mais j'ai le choix. Ngana moni ake trop loin. Pour j'ai le choix na musique. Imaginez ça les grammes pao. Mutoto yebi jeli shako trahir ke eza le grammes pao. Mutoto yoka na munokwa jeli ako trahir te eza le grammes pao. Nandimi pete jeli azo salango pona piaka. Po jeli azam piaka te. Aza bien na bandeko nai. Famille bosange modèle bazanae. On dirait babotama libomo moko tata moko mama moko bazozwa ni cousine ni nani bazale penza kozwa na ndenge mo ya bien batia ya l'aise o ezalaka te kobanda na oaza na poto vero so na bosani kombo te tokie kuna na kati ya Congo. Donc, aza aimé la kati famille aza l'aise. C'est qu'on a yebi et l'eau au salaïté attaqué les grammes pas. Succès pe. Azongeli succès. O azo salape musala. Mais elo koni na koluka penza. Pour attaquer les grammes pas au bout. Fivette Mayemba. Tango atakaki le grammes pao, atakaki pe muke. Muke lekete. Et tant que Fivette Mayemba, azako luka penza ya kolia. Azaki na nzala. Yango alobaki tika na beta, le grammes pao atamo eloko. Ma beta ki muke, suka nango akati. Alobi a. Ye moko de mission alobi, tika na kata nanga ce n'est pas la peine. Intina ke lo bananga ekofutanga pe lote akata lelo Fivette Mayemba a continuer na ye kolobaka bien ya le grammes pao awanga na kapete alobaka za na mabe na ye awanga na kapete apopolaki le grammes pao. Mais entre temps j'ai dit chaud asala biloko wana te
asala toujours ya malamu aloba toujours ya malamu mpe le grand mopao natikala komona ye te ainvite Fivette Mayemba to bapesi Fivette Mayemba eloko banda longwa danseuse nayebi te banda na internet rien du tout mais Fivette Mayemba kodefendre akomi nango ebele orke ntango Fivette Mayemba azodefendre le grand mopao ye moko aza conscient le grand mopao akokipe ne ye te akopesa mpe eloko te mazosala yango kaka donc Fivette Mayemba kote oyo na logique des choses tokomona aza na amour ya le grand mopao ndenge wana te botala bien non asangani na Jael azoloba le bien ya le grand mopao ye azoloba ngo mais azokipe mpenza koloba te azolobaka na koloba na nga te siko mokolo alobaki Fivette Mayemba mokolo alobaki alobaki kaka mabe ya le grand mopao malobi yango moke mpa kati na ye mabe yango mpe eza mpenza chokante na ndenge solo ata tozongisi bavideo mais sikoyo so totali aza conscient mpo Fivette Mayemba na motune aza conscient le grand mopao akotikala kobenga ye te bon ntango mosusu akobenga ye jour aza conscient akozwa na eloko moko te mpa le grand mopao yango na ebandeli amonaki ntina kokotele te na kokondane te nsima nango ntango makambo ye makasi bamisu balela na ngola balela wapi Fivette Mayemba ye papopoli mpo azwa mpe susu mbongo alia mapopoli moke etanke ayebaki okotile mbongo mapopoli moke akati alobi na monoko ne ce n'est pas la peine ayebi toujours le grand mopao akokipe ete akopesa eloko te sikoyo abanda kokotela le grand mopao ti lelo aza mpe toujours sur ni Sandra Kazadi ni Mama Riva bakobenga ye mazokontinue so likambo ezali akotela le grand mopao donc ça se voit clair que Fivette Mayemba alingaka le grand mopao alingaki na mor profite mpo so totali ebandeli oyo tomoni na internet na nkombo ya le grand mopao ti lelo profit eza te sikoyo Jael show na le grand mopao ezalaki amour profit to ezalaki litie te lilie te to ezalaki pesa makambo ozwa makambo mpo na ndimi te kota le grand mopao to kota Jael bazalaki na amour réel na ndimi te mpa na nga nazomona ezalaki opesi ozwi makambo parce que Jael show baprésentaki na Mama Riva babengi le grand mopao alobi tala danseuse no moko fi mo auta Afrique du Sud alobaki yaki danseuse no azodefendre yo sikoyo le grand mopao na bamoma wana na 10 ans ezozele na poto ayaka te internet ya na puissance sikoyo mwana mwasi yango auti Afrique du Sud aza mpe na beauté nzoto mpe na bakurbire ala azokotela liso de grand mopao azokotisa na anglais ndenge akotisi sikoyo me baanglais wana ezalaki mpona kokumisa le grand mopao kotake badanseuse akoma okota na mofleri
les grands mots on a coupé. Yé koto bossa l'émission de Frank Stemai. Avant de le Didi Stone. Les grands mots pas aux octets les manangela. Pour bengager la PC enveloppe à continuer. J'ai la zolo baka les grands mots pas. Lobela makamba bien. Oyo, même ingana yokate banana botama. Pour les grands mots pas. Na yokelonga pas gel. Quelle abondance. Mais nyonso wana ezalaki nango opesi makambo ozwi makambo. Pana nga namoni eza bongo no. Oh, ça fait longtemps les grands mopao. Ye moko direct apesaka makambo te. Pour les grands mopao, ti siko apiaka Jael makambo. Mais à partir ya papa di papa ya monde ya réseaux sociaux. Willy Musheni. Ya Willy Musheni. Ndenge babengi tuna réseaux sociaux. Donc, ils sont bien Willy Musheni kagate, mais faut que ya Willy Musheni. C'est quand tant j'ai la za, na ya Willy Musheni. Aye belle partie la Kofi. Donc, ou bien, et qu'on rose à la bonne. Tout le monde ya Willy Musheni. Poye, azali papa di papa, y a ba chroniqueur, y a réseaux sociaux. C'est possible à Zanina Jael, pas à papa di papa, non? Yemutu, abanda ko aider bateau à réseaux sociaux, na moment difficile. Tant on a vu moment difficile, na réseaux sociaux, bazaki bateau critiquer. Ce qu'on ko aider bango, yo posa critiquer. Mais Willy Musheni, azali na vision, amonaka musika ayaki na révélation koleka ba pasteur na ba pote po bato tu wana na mokili na tangi ba critika réseaux sociaux na bato ya réseaux sociaux. Donc automatiquement bamonaki na oaza nsima na bango sans valeur. Mais lelo oyo moto to ayebi Willy Musheni papa di papa numéro 1 akozalatina suka numéro 1 ya ba mécène ya moto aza na bolingo ya bato ya réseaux sociaux. Yango wana c'est possible na cadre bongo aza toujours na Jael. Sinon tina makamba boye akobwakisa Jael. Mais naza sir akobenda Jael matoi. Soka bengi litoi te na ebite. Ya Willy Musheni et Tolomo. Akobende lo mususu. Alors bandeko, situation oyoyo, Jael ishona les grands mopao. Est grave, trop grave. Trop grave, Fifret Mayemba, na ebite so azoloba. Tozo tchakate. Po na bakaboye, Fifret Mayemba koya. Akoya po akotsa pembongo. C'est toi koya pekaka, yemoka ibiti na yaka. Po na les grands mopao. Po les grands mopao, akopese le roté. Akopese pembo tete. Bon, pour le moment. Pour les temps. Pour Fifret Mayemba pe, azela rangote. Ate expliquer ngai te, mais modèle à comportement na les grands mopao. Eza clair azela ranete les grands mopao, apese cadeau, voire même azala osirte. Alors, la reine de la musique facile, Jael Show, a frappé Penza trop fort. Trop fort, hein? Na ebite sobino modenge. Ciao.
ntango bazosala bavideo toyebaki ke video wana eza ke papa asali cadeau na mwana ne mwasi mais Didi Stone ye moko biso te eza te ke yarifa asalaki voice mobe lokola yaya efali asalaki voice te Didi Stone abimisa na prix monta papa apesa ye prix ya voiture na mbongo ye moko abakisa omoni nzambe nde abalola makambo omoni nzambe nde azongisa mendoke epa na bino moto aza motema mabe na yo te soki okomosele motema mabe même après 10 ans tu vas payer ça avant de mourir. Pourquoi il faut détruire mariage à moninga ko kwesa moninga pour obando sa voix sur pour balo baba confirmer pour nana ko motema pasa ka bwana fili na fali pourquoi déstabiliser foyer ya mutu entre temps yo posa na frère omoni nzambe na zaka juste lelo ali na kofi ba boyana kofi aza chanteuse na comme c'est mère à palais et puis sa propre fille a commencé à guerre na papa na ye bon sotono sa kofi to yeba ngwe pa ya Didi Stone bisa to yebi ke kofi sala Didi Stone cadeau à voiture mais Didi Stone a bimisa na prix papa na pes monta papa na pesa ye mo ka baksa larne pour son Mercedes wana no abasi abo fan na pe bono bakombo na tanga sala verambo o ti na prince bakalinga no toucher bakalite nga no ya pa na yo toyebani viens se respecter na côté la fali pour motema mabe osele ki ya rifine bo soutenir ki makambo affaire te eli bilonga ya rifine lelo kofi olo midena mama rufa botindi prince bakali aya koloba ke kondi stade awera eleki ya kofi eleki ya wera lelo bokomo wanga na fere ka siko stade eli bino ngai ya rifine poster stade affaire kofi poster stade affaire ya rifine oko poster fere ya mo bozalaka derrière makama buzoba kofi est-ce que na age no ya rifine ko benga mascotte na age no makama musique yo ko makamba fali yo ya rifine na chaka ona kitchino parce que yo mo mikotsa la buzoba okena ko loba ke moi si a fali azana zemi ya fali et aujourd'hui yemo ko niki na le news des stars à sala voice a lobi ke nazana bana mi bale place na loba ke ya rifine o motema mabe ya ona sema sakwe ke ya rifine fali ko lobi sabino te parce que voice ono sala ke ona kuzu mais bima na boisa ata fali ngaza kizengi ti ya rifine comme na audace ça la voice bon o confirmer que Niki na zemi ozaki convaincu et puis ozaki dirigé par ton frère Koffi Olomide bobeta fali 12 siko lelo nde Niki abima kazana zemi te ya rifine yo mo sala kondeni olinga ko baby sa foyer ya fali bolinga ki fali azana se bolekele boluke na musique bozuete boluke na nyoso bozuete boke na foyer ya rifine voice o yo sala o confirmer que te zemi ya solo nga mona ki ya rifine yo na tuna ki o sala selfie na mwasi ya fali ex mwasi ya fali na bébé na bango bozi wapi bigogo mwindu bata bakusha bafata bata koma tama bumi minene sentir makasi kindumba kako bina papa ma bakindumba mobe ba ozo bona poto bina osanga na poto ke poto anemo ba becho mai na 50 noko bana ba jo fix te bino bina ba basi bino makasi ba bigogo noir tout ça là ok bangana na kine no dégager Kinshasa oh Kinshasa my country what the fucking nonsense Koffi Olomide. Don't play with me. I'm not your wife. Okay? Don't play with me. You're not my boss, man. What the fucking nonsense? Fuck you guys, man. Puss. Eh, vous voulez niquer ma mère na bino kuna. Vous voulez me baiser aux fesses? Vous voulez me baiser au nez? Camarade bino mwana nzala pona lenga bino you motherfucker man na camarade bino shit na bino Bato fuck you guys fuck you motherfucker man na camarade bino te allez baiser vos sœurs là-bas allez baiser vos mamans là-bas pas avec moi ok je peux perdre de vous là. Vous n'êtes rien du tout. Et vous avez rien du tout. Voilà nini bino. Voilà DG na kini, voilà star na kini. Baki comme nous parce que Michael Jackson. Bon banga fallait esiko. Fallait esiko. Ta bato ba treta ta la bino bo sanga ba ta poto kuna. Bo sa bato ba maquillage makasonje ba dessin animé. Ba film ba ko ta maquillage on dit kindoki ba ta ba couche ba fondete. Bon non ça vidéo sans poudre, ça fondete. Sans poudre.
100 fois de te. Nako nickel makasi comme une rouge. Pour choko eleki. Choko deuxième qualité. World. Pas fouta solo. Obino bigogo ebeta te. Bigogo mwindu misapi mabi boko mo chamanzaka na pasi. Mo bo sala la poto pasi. O chamanzaka na boy. Awa. Ok ka ara beauté chinoise 20. So lembi beauté chinoise ok parce que bano mo chamanzaka pat 10. So pour ça pression zui bana kingongo le double. Bo zui wapi. So l'équipe eleki na obi vuzu la. Naza na mabe. Naza impoli. Naza ndoki. Naza songi. Naza illettré. Nabota bana bakizengi. So l'équipe eleki na obi vuzu la. Naza na mabe. Naza impoli. Naza ndoki. Naza songi. Naza illettré. Nabota bana bakizengi. So l'équipe eleki na obi vuzu la. Naza na mabe. Naza impoli. Naza ndoki. Naza songi. Naza illettré. Nabota bana bakizengi. So l'équipe eleki na obi vuzu la. Naza na mabe. Naza impoli. Naza ndoki. Naza songi. Naza illettré. Nabota bana bakizengi. Hello Matadi, ici ce Joël Show, votre star, votre chanteuse, la reine de la musique facile. Aujourd'hui, on devait à Moko ce dimanche, dans Matadi, chez le boss Nico. Mais on se trouve dans la boîte, on a Accord Arena. Et pour le Joël Show, dans la pose, on a Joël Show, occasion, oui, il y a une bino para Matadi Nyos. Donc, on a wana na Accord Arena. Au monde, on a Joël Show live. This is a Joël Show game. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour à la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss, il y a un danger. Donc on va s'entendre le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc on a ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour à Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss, il y a un danger. Donc on va s'entendre le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc on a ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour à Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss, il y a un danger. Donc on va s'entendre le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc on a ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.